Donc makambu oyo bazosala lelo soki eza na baautorité ya Kinshasa bazolia mbongo mpona kogarde le gouverneur Atumatu Bwana na poste bayeba ke ekokule bango ekangama bango na mongongo lobi. Bon, voie de sortie pour Nangeza Moko. C'est le départ de Atumatu Bwana et Matusila. Province à Congo central basakana nangote. Premièrement, faut que Congo central influence facilement Kinshasa. Yondo mtuana problème yondo obenga dialogue, ça ne se passe pas comme ça. Mbote, bonjour na balandi nyoso ya RTSMB télévision communautaire na Mbanzangongu pe balandi nyoso oyo ba mesana olanda biso na internet MC Pro TV. Vraiment mbote na bino boyebi que depuis un certain temps tozo sala tour d'horizon ya actualité à province tozo yamba bandeko nyoso ba leader d'opinion ba député ba to nyoso bazana charge ya province ezala ba jeune ezala ba mikolo pona ko beta masolo ya province ndenge ni province za kotambola lelo to yambi ndeko moko munene leader d'opinion président Alain Lutete oyo ako compléter présentation na puisque moi ebele akoyeba sérieux ezali président Alain Lutete mbote. Oui mbote ndeko journaliste merci pona koyambanga na émission na yo na sepeli ezambala liboso ndenge introduction na ezalaki ngai bato mingi bayebinga déjà kombo na nga Alain Lutete nazali président ya réseau de jeunes combattants Congo. Premièrement nazali leader d'opinion na province na biso ya Congo central et tant na lobby leader d'opinion o kakate afanda kananda kuna ya zo internet na ye azo beta azo koma zolo baloba ou bien sala ba vox tout ça non nga naza vraiment leader d'opinion oyo na kitaka tu na terrain na mekaka kobunda pona bolamu ya province na biso. Donc na sala ka ba effort nécessaire pour que bandeko nyonso bazolanda nga lelo oyo azana ndako papa mama bana bandeko ba étudiants ba élèves ba se retrouver parce que Congo central province Nabiso eza province moko eza très riche, je dis bien très riche, mais tozomona ndetika keloko ezo salema vraiment te. Voilà une de ces raisons et sali que lelo fallait na leka na émission na bino tolobela ba actualité de l'air o nyonso ezoloba malelo ba mituna nyonso bandeko baza ko mituna na bandaku bazo yeba te province eza wapi euti wapi eza wapi pezo kende wapi. Voilà pourquoi ndeko journaliste lelo na décidé parce que nga le kaka difficilement na ba média mais nazalaka sur le terrain nga na kotaka na terrain na kotaka na ba bureau ya bakonzi nga na kendaka prévane que boluka kinga vraiment tozwa na pasi bozwinga na pasi parce que nazalaki na Kinshasa nasali presque 2 mois na Kinshasa ezalaki pona esengo te ya kofanda ka na kini parce que famille na ngai eza awa so na tiki famille na ngai na ke kosala 2 mois logé na hôtel na Kinshasa, c'est-à-dire ezali pona bolamu ya province pona yangate parce que za batu pe bazo sala pona ba bolamu na bango tomoni bango ebele mais ngai d'abord na privilégiaka province na privilégiaka bandeko na ngai yo ngai wana kuna parce que ndeko journaliste je peux vous dire que lelo ba jeune ebele ba koti na prostitution politique hein bazako se prostituer na politique et loko oyo ngai na yekola te parce que je suis à côté d'un grand, je dis bien d'un grand Mbuta Gilbert Kiakwama Kiakiziki qui m'a formé en politique à la kisabiso prostitution politique te prévané que batu bamona été depuis aya onion soit loba na batu atako ba rimer sans preuve et bima oh non Mbuta Kiakwama basomba ye Mbuta Kiakwama boya mais
personne atikala komona ye ba nommé ministre, personne atikala komona ye ba nommé ye mandataire public quelque part, personne atikala komona ye alongwe na opposition à côté na majorité ndenge tomoni bandeko ebele ya opposition ba se retrouver lelo na FCC, mais le vieux est resté constant na combat na ye. Mais président Alain, Constance wana pe ya combat ya honorable Kiakoma Kiakiziki ezo déranger moi muke crise institutionnelle to koma na masolo a crise puisque sous les projecteurs a traiter ba question na nyonso crise institutionnelle na Congo central esali déjà inane tozo kende déjà mais tozo yoka sango ya mbuta Kiakoma te wana bazali ba sage moko muke ototikala bango na province do bango se ba lobby solution zo makame mbuta Kiakoma eloko moko te azoloba te eza nini ngo juste mbuta Kiakoma za wapi au juste. Merci pour na mutuna na yo. D'abord je vais vous dire que le vieux Kiakoma aza muto ya tenaka na ba parole na ye. À un certain moment biso ba jeune dans l'ensemble to réclama ki mingi to loba ki mingi bambuta bazo freiner ba jeune ba bimate bambuta balingi ba jeune ba salate bambuta banda bakota bango kaka yango esalaki ke via lobi ah bon d'accord lokola na koli lokola pe na formé lokola pe ba jeune bazana posa basala biso ba mikolo tobendana nanu nzoto mwa mukie. Miko bendela ngi koloba te yeko sundola ba jeune ngo tozana impression wana. Non, c'est-à-dire ko sundola te parce que par exemple je suis là et je suis toujours sur le terrain. Ngazala toujours sur le terrain. Na dossier Nyon Suetali Congo central, nazala toujours sur le terrain parce que je les représente. Na représente Akaye à chaque fois que je passe, nazo kosala ezali formation on a bénéficié na simanaye. Yangonde ezo sala ke bandeko ya Congo central bazo bénéficier nango. Donc lelo levier eza un peu difficile au mon avis abima par rapport par exemple à la crise Nyon faisant la province. Des journalistes vieux apprennent biso quelque chose. On est de Bakongo, je vais vous dire, le vieux nous a dit mfumuka wolumunangako. Mfumu vovaka vovanga. C'est-à-dire quoi? Un chef ne parle pas tout moment. Mais lorsque le chef parle, il faut qu'il y ait une solution. Ok? Il y faut batubayo kaye malam. Lelo na makambo eleka na Congo central, je vous jure que mutuloko la vie Kiakwama eza moins difficile à loba parce que tozana batu oyo babengi bafwa makutu bayokate. Bayokate. Donc soki omoni ba parents o bazake bana na bamba koma bakuluna akoma otala kaboy. Donc mwana kende ko sala kuna ayena ndaku papa telemini kaka otala ne kaka po azana eloko akoloba te po mwana wana yebi ke so na lobi I mwana na ozongisa a. Donc le vieux est là, il suit de très près situation en Congo central, mais à cause de là le moment opportun en tant que mfumu soki ba invité yete na dossier à Kyokotate. Président Alain Lutete nazo rappelé na ba téléspectateurs nyonso ya RTSMB ba internaute ya MC Pro TV que tozo yamba toyambi Alain Lutete azali président ya corporation menena ba leader d'opinion jeunesse tozo solo naema solo ya province azali pe awa représentant ya honorable Kiakoma Kiakiziki président répondant na mutuna na ngate honorable Kiakoma Kiakiziki pour le moment azo sala nini azana idée nini pour l'avenir politique na ye pe ya province. Na sikoyo le vieux Kiakwama na tauna lobano boye aza sur place na pays aza cheye na Kinshasa azolanda ba situation politique nyonso ndenge ezoleka na mboka même pas kaka na province te mais na mboka mobimba ndenge ezolekela. En plus de ça vision politique qui vient na sikoyo parce que batu fo bayeba vieux
a kotaki déjà retraite politique na ye pour que atika espace na biso ba jeune to travailler parce que to lela ki angope mingi. Donc na lelo le vieux qui a quoi nous observe nous les jeunes to sala oyo esika bango bakoma kite biso to komisa mboka esika bango bafaisaki biso to relever mboka tout en nous encadrant. Mais on n'encadre qu'un enfant oyo azo poussana et pas ya basage. Donc moi na oya ke koluka conseil ye wanande bateyaka. Mais oki komona te mwana batu obenga yeka ko biokende na makasi okende ko s'imposer lokola yonde vrai nzonzi yonde vrai sage non. Il faut zela muta ya ko consulter yo muta ta la situation zaboye mais nazana pour ça conseil. À ce temps-là, le vieux est disponible pour tout le monde. Donc, je dis bien, il est disponible pour la jeunesse nyonso ya Congo central. Vision na politique lelo ezali kotindi kabajene. Donc, il est là, il lui reste na disponibilité ya yo na ngai na ndeko azolanda ngai na ndaku oyo azana posa ya vieux. Numéro neza nango ya kobata mate aluki ngai na kopesa ye akokutana na vie akozwa conseil aza nango posa. Mais comment na vie actif lelo na politique et kozala un peu moins difficile vraiment parce que il veut que ba jeune to propulseur to kende liboso. Voilà un peu sa vision. Merci président Lelo Tete naganisi ba téléspectateurs na ba internautes nyoso bozolanda biso bozui ba précision bozui position actuelle ya honorable Kiakoma Kiakiziki avec vraiment représentant na Mbanzango Alain Lotete. Alors tu progresser président Leo tu soulever loko moko ozali parmi ba leaders ya jeunesse ya province ya Congo central présence na yo na Kinshasa ezalaki kaka pona ko trouver ba solution na ba problème oza ebele na Congo central ya jeunesse. Mais comment vous analysez la situation de la jeunesse, bino ba leader de la jeunesse, tantôt au monde avant, mais Moutouboya Zalagi na position A, après mai comme na position B, après janvier comme na position C, ba changement ou ba instabilité politique wana. Eza nini président le? Heureusement que yo zana kati ya ba instabilité wana te. Bon, naloba kiango déjà ezali prostitution politique. D'abord, na vie, il faut oyeba likambo zo sala. Na nini olingi kozwa comme résultat ya likambo na yo ozo sala. Ba changement wana ozomona na biso ba jeune parce que nga na oki komi longola te ezali beaucoup plus parce que tozangi ba misala ya kosala toza ba pire petit ya ba vie. Donc, tu ne parles que parce que vieux moko boa pesa o parole oloba. Tu ne parles que parce que vieux moko boa tindi yo oloba. Tu ne vas dans un bureau que parce que vieux moko abenga ki déjà kuna alobi na tinda petit moko boye pona boye. Non, nous le jeune, nous devons tailler notre chemin. Donc, c'est-à-dire na lelo ngai tan otuni mutuna ke nakendaki Kinshasa ezalaki pourquoi d'abord na cadre kaka ya ko soutenir jeunesse ya province na biso oyebi ke ba na mboka na biso awa bayaki ko nommer ba mandataire public et tout ça batie batu na misala mais il y avait pas un Mukongo. Alors au moment où ba présentaki moi Mukongo moko non, bah présenter que tout est mon Congo moko azui courage, Ronsar Malonda azui courage, atie candidature na tête ya Seni et l'équipe et paye bien na élection ya ba confession religieuse. Après le combat est parti de là, soit Azamuta FCC, soit Aza Elema ya Kabila. Soit, mais quand nous avons analysé, nous avons vu que aujourd'hui, dans notre pays, nous avons connu depuis Malumalu, Ngoyimulunda et puis Nanga, nous n'avons pas encore eu un président de la CENI sincère. Et moi, dans mes analyses, je ne vois pas que Lelo
tout ça la élection na mboka avec une CENI totalement indépendante. Ce qui bazo bundisa ndeko Ronsard Malonda eza tout simplement na avinanga parce que c'était mon Congo et le peuple mon Congo selon batu mususu bandeko na biso mususu ba patriote mususu peuple mon Congo faza la kana c'est au za likolote. Voilà une de ces raisons j'ai quitté Mbanzangungu pour arriver à Kinshasa voir avec d'autres amis, d'autres leaders basés sur place na Kinshasa, notamment bah, structures rebelles telles que Mouvement Gilet Vert, Jeunesse Né Congo, Dynamique de Jeunes Né Congo, bah, structures rebelles avec le président comme Eric Makwala, to Salaki structure Moko Yassika, pour que to soutenir un peu de Konabiso, à se sentir quand même que oui, même si on me rejette, mais j'ai quand même une famille, Oyo Bazobuna, Ponangai. Ça, c'est faire quelque chose pour la jeunesse. C'est un jeune, comme nous devrions les soutenir. Voilà pourquoi on a Kendaki Kinshasa. Et nous sommes allés là-bas, nous avons tenu de réunions, même réunion Oyo et Sangisaki, biso entre biso bato bande ko soutenir Ronsard Malonda na bato babande balinga ba marcher contre Ronsard Malonda tel que l'UDPS to sala na bango réunion moko j'étais là bao balanda ki na quand ba mona kinga na Ayrton j'étais là. Nous avons tenu une réunion avec le ministre de l'Intérieur, avec le gouverneur de la ville de province de Kinshasa to zala ki wana et to suka to lakisaki bango que bozobo yaye pour une seule raison parce qu'il y a mon Congo. Et voilà ce qui les lobolobi que Ronsard Malonda aza élément ya Kabila pour que biso tondima que ezate parce qu'il y a mon Congo de bozobo yaye. D'accord, nous on peut laisser ndekona biso Ronsard Malonda aleka azala côté, mais remplacer lui par un autre Mukongo. Voilà la démarche que Tokenda qui komene na Kinshasa bitumba Tokenda komene et puis tokutena ba autorité ebele ya ebele pona point wana lelo Kinshasa ndenge bazawa ezala FCC ezala cash ezala ba confession religieuse ba yebi position ya jeunesse ne Congo na lelo. Non, président Alain, Souki Naïka Kate na ba WhatsApp, ba Facebook, mais il est en train de combattre sur les terrains politiques et sur les terrains, pourquoi pas social. Mais président, les lots, tous allés na crise moko institutionnelle na Congo central. Congo central, la sali, oh, tous qui na inanene na loba yang on introduction nanga, tous zalaka na kati ya crise wana crise aussi la te na kati ya crise wana ba elema ebele bima par exemple neti likambo ya stade Kitemoko mbongo ebima paraît-il que mbongo ebima pona kobongisa stade Kitemoko ebonga kaka te. Point de vue na yo analyse no nini analyse ni no sala na situation wana ya stade Kitemoko na ba mbongo na ebima ou bien bima te. Bon, d'abord nga nazala mutaba spéculation te na lingaka ba preuve. Nalinga ba preuve, première de choses. Deuxième de choses, Mbanzangungu est la plus grande circonscription électorale de la province Nabiso. Parce que nous avons 7 députés provinciaux. 7. Nous avons un gouverneur, nous avons 7 députés provinciaux, nous avons un ministre. Ok? Donc, lelo Mbanzangungu, ba spéculation wana na kotate. Non, parce que Moutaïlinga preuve. Na yokaki que honorable José Mambouini alekaki à Lobaki qu'il y a eu de détournements, notamment de Konabiso Atou Matubwana, que je ne soutiens même pas. Bato Baebi Baebinga, je ne soutiens pas Atou Matubwana. D'ailleurs, j'ai été à Matadi, Kobanda janvier 2019, 6 avril après les élections à gouverneur. Moi, je soutenais un autre candidat que Mbuta Atou, qui est d'ailleurs mon frère Mfumwanzinga et mon fils chez nous, le Bessingombe. Et donc, je ne les soutiens pas, mais je ne peux pas aussi accepter que ceux qui Moutazan a preuve
accusé injustement. Donc j'en appelle na de Konabis honorable José Mambwini. Premièrement, aeba qu'il a été voté. Population Banzangungu tinda ki ekuna pona sala musala. Musala wana koya pa na biso lelo koyebisa biso no à toi détourner mbongo na ndeko na biso Nsalambi parce que Nsalambi aza ministre ya finance, ça ne nous suffit pas. Qu'il nous apporte d'abord de preuves. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas encore besoin de ces preuves-là. Biso to wana posande ye asala musalo biso to tindela ki ekuna. Vous avez l'impression que musala ngazo sala ngote. Mais ce qui azo sala pourquoi azo ya pa na biso? Ye fois ya kopé sa biso rapport à lobby, voilà ndeko atu a détourna kimbongo. A détourna kimbongo na ndeko na ye Nsalambi, yango moni lelo soki boyoki baza na prison, bomo nanga mabete. Nasalika musalo bino botinda kinga na sala. Na éviter ce qui toza ko se comprendre. Non non, bakoti prison parce que ba détourner mbongo moi comme jeu de preuve bino bopesa kinga mandat pona na kende ko sécuriser bozui na bino na bundela bino na lobela bino. Voilà pourquoi lelo lokwa bomoni bazolandela bango na niveau ya tribunal. Parce que bayiba kimbongo bolo bateke ezanga José Mambwini. Ezanga José Mambwini te ezande musala bino nde botinda kingae na yango. Mais venir dire tout simplement pour de fins politiques non, ba détourner 6 millions, ba détourner mbongo ya Kitemoko, ba détourner sans nous amener de preuves concrètes. Et ça en tout cas naza contre. Mais au même moment, j'en appelle aussi na attention ya ye gouverneur Atou Matubwana, notamment nande konabiso Pierre Nsalambi. D'ailleurs na komaki na salaki publication moko sur internet na lobaki nazalaki na Kinshasa na lobi ndeko ministre ya finance Nsalambi, vous êtes accusé donc de tournement yaka na lombango na Mbanzangungu oya ko éclaircir biso. Parce que si vous êtes ministre de Finances, eza pona mbongo eza ya famille na binoté, eza mbongo ya province. Venez nous éclaircir, est-ce que mbongo wana honorable José Mambwini na lobeli eza ya solo to eza ya lukuta. Mais je peux vous assurer que nous sommes des leaders d'opinion. Dossier nion sont les kaka, je vous assure que tozwaka écho. En tout cas jusque là écho il y a détournement wana nayoka ngo par de rumeurs, mais j'ai fouiné na fouina na ndenge penza ya katimini même ba preuve oyo ye honorable José Mambwini na mema na bakonzi mususu na Kinshasa na mona yango boye na tanga yango boye na moi sagesse amukena intelligence et surtout formation na zio auprès ya Mbutaki Akwama. Je me suis dit nako kota dossier parce que namoni beaucoup namoni vraiment clarté. Président Lelo Tete namoni osavement fort puisque le ministre Kabangu Nsalambi azalaki awa, c'est comme si message na yo ba poste oyo publié ki wana ayoka ki yango puisque il a aussi abordé aspect wana ya makambo détournement. Mais ngai na rebondir sur le Congo, mais ngai suna tuna président Alain ko sangisaka nyoso. Stade wana oza mwana Mbanzangungu. Histoire stade wana ezala mandeli. Est-ce que stade wana ezali stade ya l'État ou bien stade ya ba individu? Est-ce que l'État si somba stade wana famille Kitemoko? Bon, pour na répondre na question Oyasuka, na yebi ke na période oyo Mbutamukoko Samba zalaki ministre budget, démarche moko comment ko salema entre gouvernement na famille Kitemoko. Mais je dois vous avouer que suite nango na yebi vraiment te est-ce que ba déversa kambongo na famille ou bien nanuté. Mais je pense bien que soki mbongo ane kotaka ata ba rumeur mbeto yokaka. Je pense peut-être, je n'affirme pas, mais je dis que on dirait zananu ya famille Kitemoko jusque là parce que à l'époque, bah démarche bandaka, on était là, to bandepe ko sala, fallait que to sala pour que
l'état sombango mais na invité dossier zalaka bloqué na niveau nini et surtout que biso ba jeune tozalaka lorsque vous êtes à côté d'Ombuta vous les privatisez bolingite ba misusu ba pusana c'est comme si yozolia ba yokaka folia kakuna or que bambuta na tamba kotaka na place ezalaka pona biso nyonso donc suite ya dossier wana évidemment déjà au rappelenga lobby déjà na kobenga ndeko Dakin Fula oyo azalaka au four et au moulin na nani na structure moko bande ko soutenir Mbuta Mukoko bango ndefo ba pesa biso ba élément nécessaire pona to e basoki gouvernement a futa mbongo wana ou bien na futa te prochainement tant na koya na émission na yo okozongiselanga question wana na ko répondre yango bon pona ministre Ntalambu ayoka qui appelle na yo puisqu'il y a ça la émission na collègue na biso moko Jean Kial. Donc, ce qui a yokaki, bravo à lui, merci. Et ce qui pas kolanda émission yo, je vous félicite, monsieur le ministre, parce qu'un homme politique, c'est celui qui écoute sa base. Je peux vous assurer que j'ai une base dans la province, dans le niveau de la province, dans vraiment la base. Et tant on a tindaki, et là, on a tiaki, on a un groupe WhatsApp, nyonso, il y a un jeune Congo. Ce qui, monsieur le ministre, nous a honoré à ce niveau-là que Ayakiti, Nambanzangungwa, a sali émission. Je pense qu'Ayaki n'a pas preuve. Moi, je n'étais pas sur place en Banzangou, Nautikoya, Nazaïna Kin. Je n'ai pas suivi. Je n'ai pas aussi des informations sur ça. Donc, Yonde Moutope sans information que Ayaki. Mais ce qui Ayaki, j'espère que Bato Balanda qui est, Bayoka qui est, Nini Alobaki, biso pe toko luka to yeba à travers ndeko olobi Jean Kiala toko zonga kuna pa ndeko Jean Kiala pesa biso ba élément oyo ministre yaki nango comme preuve il y a non détournement parce qu'il a été accusé et ndenge na lobaki ngana linga ba spéculation tenga linga ba preuve lokola na yo kiango pa na yo je n'ai pas aussi de preuves na ko luka Jean Kiala c'est mon frère c'est un ami to solo la naie. Comme ça, pesanga ba élément au besoin même céder ce qui kozala na landa pe ministre na landa honorable José Mambouni na landa ministre et bongo tant que leader na koyeba ko balancer dossier yango nani aloba bosolo nani azoloba lukuta donc voilà un peu ndeko journaliste. Alain Lutete, fidèle téléspectateur à RTSMB, internaute pour MC Pro TV, Bozo Landa, évolution émission avec Alain Lutete, binomo Bozo jugé ba propos naie, Bozo sentir pertinence na ba propos ana, vous mettez la ambassade qui était mon côté puisque selon ba information toza nango stade on a jusqu'aujourd'hui et zaka kana maboko ya famille qui était moko ba clause salemaka il fallait 750 000 $ moko bimisa gouvernement bimisa pona kosomba stade wana mais apparemment quand on voit comment ça se passe puis ces familles qui étaient moko ndé ti lelo retiraka mbongo stade bazana pourcentage na bango ti lelo bango ba gérer mbongo stade alors on ne comprend pas comment le gouvernement provincial peut s'immiscer dans le dossier wana bon c'est là que nous privé toutes ces questions là to poursuivre ka banquette et to pe sabino éclairage na ba question na tozo kendevement na ko chiter président Alain Lutete crise ezo continuer Congo central ezo comme ingouvernable ba conflit entre ba députés provinciaux na exécutif provincial donc son excellence Atou Matubwana Kuluki gouverneur et à province. Selon yo, tobima na crise wana ndenge nini président Alain Lutete. Merci ndeko journaliste. Na ozala clair na yo et puis na ba téléspectateur na yo na biso disons crise ezo persister na Congo central parce que nous avons mal voté. To voté qui mabe et puis niveau nyoso na provincial tout comme na tête à province mabe. Votaki Mabe. Voilà pourquoi nous avons voté le député Obakei Kakakuna Pona Mabenga na bango ba poche na bango etonda. Ce sont des députés Oyo Lelo Monie Oazana Kamatusila. Lobi Monie Oazana Kan Atu Matubuana. Lobi Kuna Toyebite Bakozana na Kaso Matusila. Donc Bazo Salabo Bao Salabo Yewaneza ba
nayebi termini na lingi tena président le oyebi ke na ba chef coutumier ba mfumu ba koti na makambo yango tomona ba mfumu mususu ba mususu baza na marche ba mususu gouverneur ayambi comment ko expliquer biloko eza ndenge moko na biso ba jeune mususu ba na ngambo ya kan ya président Matusila ba mususu baza na kan ya ngambo ya gouverneur Atumatu-Bwana mais crise oyo ndeko na ngai Alain Lutete na yebi yango banda ebandeli nango banda ebandeli na yebi ti ne sika tokomi lelo mais sika tokomi lelo eza mwa pasi komona ke mboka na biso après par exemple les 38 ans de lutte ya UDPS a lutté pour la instauration état de droit et lelo UDPS a côté sous na banzela FCC azalaki FCC azali na banzela nini président non osali na mabe mais ce ko yena mwa libenga radi ofanda kuna yango kaka parce que exemple to mona lelo batebele bazoka moi ndenge ni cour constitutionnelle kati mais ndeko Atumatu-Bwana azokende te non c'est salema déjà waneza ba tactique ya FCC eza na gouverneur Jean-Claude Kazembe plutôt qui avait été déchu par l'Assemblée provinciale réhabilité par la Cour constitutionnelle. Mais le ministre intérieur Aboyaki Naya Zonga jusqu'à ce qu'il avait organisé les élections à Zongate. L'élo de même, Ndeko Atumatu-Bwana, déchu par l'Assemblée provinciale, président de l'Assemblée provinciale, à côté si recours, il y a interprétation na Cour constitutionnelle à Kati. Mais ndeko Matu-Bwana zana yeti lelo na poste na ye parce que il y a un ministre de l'Intérieur qui le tient, il y a un président, il y a parti politique qui dépasse ceux qui bazaba beau-frère, ceux qui bazaba bandeko, ceux qui balia kimbongo et ceux qui nini. Je ne sais pas comment est-ce que un homme d'État peut agir de la sorte. Pourtant, président Alain Lutete balobi qui ba arrêt à cour constitutionnelle ali inattaquable, opposable à tous. On a un article 168 de la Constitution. Comment un individu gouverneur soit-il à cause s'opposer na barré wana? Est-ce que faute moko eza place moko te puisque yemoko akomeli procureur que non azala qui induit na erreur? Est-ce que cour constitutionnelle les causes la induit en erreur ndengwana ndeko Alain Lutete? Bon, na sekina no mwandambo parce que je l'ai dit nabata mate na lobango mingi pa batu banturaka ndeko Atumatu-Bwana, mon grand frère, il est très mal entouré. Il est très mal entouré, mais ça se comprend. Politique a siège vide et foutakate. Donc c'est-à-dire bazo bunda na ndenge na bango pour que ba conserver pouvoir. Et nous ne pouvons pas couper Sandeko Atumatu-Bwana faute na point wana. Parce que même Kabila tangu mandat na ekomi na suka abande ko luka par tout le moyen atikala na pouvoir. Donc ndeko à tout ce qui azo luka avec l'argent qu'il a azo luka tikala na pouvoir, ce n'est pas son problème. Le problème est ande na ba autorité ya Kinshasa ndeto zako interpeller que ka oyo ezoleka na Congo central lelo et qu'on noyé bangolobi parce que le Congo central est allé province moko eza sacré. Province à Congo central basakana nangote. Premièrement, foye baké Congo central a influencé facilement Kinshasa. Et Kinshasa a influencé facilement d'autres provinces ya Congo. Yango monindeko Kabila, bien qu'il avait été soutenu dans la province nyonso ya minene ya mboka oyo, voté là-bas, même le Bandundu, nos frères d'à côté ici, soutenaient, mais puisque le Congo central ne voulait pas de lui, hein? Même force ya ko modifier constitution parce que le Congo central c'est une province sacrée. Donc makambo o bazo sala lelo ce que ça na ba autorité à Kinshasa bazo liambongo pona ko garder le gouverneur Atumatu-Bwana na poste bayebake
ekokule bango ekangama bango na mungongo lobi toko kanga bango toko landa bakolanda Vital Kamerhe. Vous comprenez? Donc ngai na yebi ke barre ya cour constitutionnelle eza exécutoire, disons obligatoire obligatoire et respectueux na mutu nyonso. Mais soki lelo arrêt et salemi na cour constitutionnelle et que eza exécuté 3 semaines après eza exécuté, ce n'est pas nous le peuple ya ko exécuter yango. Ce n'est pas vous les journalistes ya ko exécuter yango. Mais eza na ba autorité na mboka oyo, par exemple le chef de l'État, il faut azwa acte ya destitution wana. Il a été notifié. Le ministre de l'Intérieur peut prendre l'acte et demander aussi au gouverneur de démissionner. Parce que azana pouvoir wana, mais le quoi bango bakangi maboko. Biso pe peuple mu Congo tozota la bango. Bazo mema biso wapi. Tozo kende wapi. Tokosuka wapi. Mais je vous dis, ndeko nangai, crise ya Congo central, ce n'est pas le dialogue qu'on nous propose aujourd'hui. Là, on entre déjà dans des solutions, depuis c'est des solutions. Donc, ils ont dit que le dialogue est au Simba. Ndeko nangai. Comment déjà banoma qui peut déjà chef coutumier, mais on le rôle à Katoumi le massir à dialogue yango. Ndeko nangai, dialogue wana eza différent na dialogue Kabila bengisa kita. Yondo mtu ana problème, yondo obenga dialogue, ça ne se passe pas comme ça. Tozana bambuta ebele soki ndeko na biso atumatu bwana zalaki sage alingaki aleka à travers mutu mususu libanda keye alobi non tala dossier za na Congo central mais yo zambuta par exemple le vieux Kakwama par exemple pour ne citer que lui azaye mon côté bambuta pe misusu bazali mais par exemple mbuta Kakwama par exemple mbuta Mwanda Ntsemi passer par eux et puis bangonde babenga dialogue, ça allait être autre chose. Mais quand vous venez avec un esprit de dialoguer, et déjà nous savons que vous avez l'esprit de dialoguer pour maintenir votre poste et pourtant vous avez été déchu par l'Assemblée provinciale, ça pose déjà un problème à ce niveau-là. C'est déjà un problème parce que nous voulons son départ. Lui, il veut rester, mais lui, il veut qu'il négocie avec nous. Qu'est-ce que nous allons négocier? Tant qu'il y a une négociation, dialoguer sur quoi? Quels sont les points inscrits à l'ordre du jour? Donc, aucun des cas dialogue, il faut pas préalable et puis fondement il faut aller bien et l'accès à naître. Puis aujourd'hui le comme juge est parti. Mais bien sûr, il faut aller naître, il faut aller battre monsieur sunde baye. Tout le monde a écouté Kabila à Noma Konjo. Pays mais et Simbate donc quand vous nous amenez quelqu'un déjà autoyebi que alia kabiena yo. Mais à quoi sert le dialogue? Maintenant, président Alain Lutete, comment allons-nous sortir de cette crise? Puis cette crise en continue, Kaka Missa les a bloqués. Tozo ka déjà député provinciaux bazolo ba lancer sous activité sous makasi prochainement ba risquer même que senga population a foutal se sont pas côté ni pas déjà casse ni pas batum sous pour ba couper kaka gouverneur moyen ya faire la politique na et to sortir na crise on ndenini. Bon, voie de sortie pour nangeza moko. C'est le départ de Atumatu Bwana et Matusila. Si ces deux personnalités wana ba longwe, je vous jure, crise et silinango. Sans que tout négocier, sans que tout ait une table ronde, rien de que kaka aujourd'hui. Kinshasa a décidé Ndeko Atumatu Bwana a déposé na moni basali nouvelle majorité kuna ya ba député musuna yo keso baza 28 soki 28 ba changer sous position au 4e fois ba changer sous position oui 4e fois évidemment ba changer sous position et bango pe ba décider ba faire partir Mbuta Matusila na poste na ye ya présidence ya assemblée provinciale. Je vous jure que crise et Kosila
na kimia nyonso. Mais faire partir Matusila et laisser Atou Matubwana, ou faire partir Atou Matubwana, laisser Matusila, je vous jure que guerre oyo crise oyo ko persister atati na 2023 et kozala profitable na province na bisoté. Aujourd'hui na intention ya ba député provinciaux o ba opportunité Olanda ngai. Nani yango député provincial oyo azasiko lelo na nguya ya okende kosala restitution na province na disons na base na ye na circonscription électorale pour kendo lobani tokenda kikuna tozo bunda pona tolongola Atou Matubwana tokenda kikuna tozo bunda pona Atou Matubwana atikala na pouvoir. Qu'est-ce que vous allez restituer auprès de cette population qui vous a élu? Quoi? Bandeko député nini boye bisabango. Donc moi je pense qu'il faut Moutounion so ate un peu de l'eau dans son vin pour que to meka un peu Kotala ndengeni to développer province nabiso sans Atou Matubwana, sans Matusila. Mais schéma nous a proposé Alain Lutete, nous a été sur le plan démocratique, sur le plan de nos textes juridiques, ils sont moins difficiles à la exécuter. Non, sur le plan politique oui. Sur le plan politique oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est Atou Matubwana qui a une majorité aujourd'hui. Quand bien même je n'ai pas lu... Ça bouger aussi, ça bouge à tout moment dans la province. Oui, ça bouge à tout moment, on ne doit pas continuer comme ça. Vaut mieux que les députés aient décidé de faire partir Bangomi Balé, parce que le camp Atou Matubwana ne voit pas les choses telles que Bisoto Omonelango. Ils disent Mutamatusi Lamda Zolinga Atouaz à la Longo. Vous comprenez? Et pourtant la population est là. Donc voilà, laissez les deux personnalités Bakende. Botika province nabiso évolué. Alain Lutete, merci beaucoup na ba éclaircissement sur le dossier Opesa et surtout c'est très important aux leaders des jeunes ont proposé une solution au pays cause à la nango exécuter sur le plan politique. Mais est-ce que Alain Lutete est aussi ici vraiment mission mais bandeko ba maman na biso oyo bazana mon kokoso ya koyoka français na lingala bazolanda yo ni no koyebisa bango na Kikongo en guise de conclusion na ndenge ya mukuse vraiment. Batata ba mama bampangi mono mpange no Alain Lutete mpila mvovelenge mudingala munwana tuna mpasilongo ngeye utekanga ndunda ngeye utekanga tomati ngeye usalanga bilanga lwakala bambote. Donc kasaka kakondio bete to mona kaka mpasi mais province tu vuidi mbongo zenda kwa ni muposhi bya bantu zenda kwa ni muposhi bya besi Kinshasa bo bakabena kutu bantu bakuku ko mingizi la kwa obena yidina ba mama lutuvana confiance beto munwana twena beto yibana beno beto yimpangizeno munwana twena mbazi kyokyo votu lendele nkindu yoyo tutanwana sitwakulutela ke bamama batata uno mambu matomene mu province ya beto. C'est tout ce que je peux ajouter pour conclure. Merci. Merci Président Alain Lutete. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs et nos internautes que tu yambi wana nde Président Alain Lutete oya pesi vraiment sans embâche, sans complexe, sans peur, sans crainte, positionné pour le bien de la population, pour le bien de la province du Congo central, Bolandi, position à Pesiwana, biso, tozana biso kaka courroie de transmission, tozali ba médiateur, tozo transmettre bino ba point de vue à ba acteurs sociaux nyoso. Na pesi merci ebele, na gypsy sanga miti medio azalaki sima matalatala kuna la réalisation ezalaki ndekonanga Jobi Ngongo ba permettre bino bolanda émission yo quant au président Kadi Kadiwa ko merci beaucoup na ndenge ozali kaka ko continuer ko encadrer jeunesse ezokota na musala oyo et merci beaucoup na Banda Mboka na Prince Sangi Oyo Bolanda Gibiso avec beaucoup d'attention. Nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Là, nous recevons un autre acteur politique. Au revoir.